Bonsoir compatriotes. Moi, Corneille Nanga Yobeluo, me tiens devant vous accablé par le poids de mes fautes et consumé par le remords. En créant l'Alliance Fleuve Congo, en m'alliant au M23 et en acceptant le soutien du président rwandais Paul Kagame, j'ai trahi la nation qui m'a vu naître. Ce choix funeste a semé la mort et la désolation dans l'est de notre pays, coûtant la vie à d'innombrables innocents. Aujourd'hui, je prends conscience de l'ampleur de ma trahison. Les souffrances infligées à nos frères et sœurs sont incommensurables et j'assume une lourde responsabilité dans cette tragédie. Je me désolidarise totalement du criminel Paul Kagame et de sa bande d'assassins dont les actions ont plongé notre peuple dans le deuil et la douleur. Je demande pardon et je sollicite la grâce présidentielle afin de rentrer et contribuer aux côtés du chef de l'État à la reconstruction de notre nation. Bonsoir compatriotes. Moi, Corneille Nanga Yobeluo, me tiens devant vous accablé par le poids de mes fautes et consumé par le remords. En créant l'Alliance Fleuve Congo, en m'alliant au M23 et en acceptant le soutien du président rwandais Paul Kagame, j'ai trahi la nation qui m'a vu naître. Ce choix funeste a semé la mort et la désolation dans l'est de notre pays, coûtant la vie à d'innombrables innocents. Aujourd'hui, je prends conscience de l'ampleur de ma trahison. Les souffrances infligées à nos frères et sœurs sont incommensurables et j'assume une lourde responsabilité dans cette tragédie. Je me désolidarise totalement du criminel Paul Kagame et de sa bande d'assassins dont les actions ont plongé notre peuple dans le deuil et la douleur. Je demande pardon et je sollicite la grâce présidentielle afin de rentrer et contribuer aux côtés du chef de l'État à la reconstruction de notre nation. Mobama Denise. Ya fati betwa. Mobama Denise. Yoko zalano mutamawa. Omonaka loko yoki grâce présidentielle yo kone nanga sengi. Omono yoki mawa ondimi aya azonga à travers sur notre gouvernement papa. Mobama Denise. Li boka batute la pipi de sila solote. Mobama Denise. Nio kataza ya kokufa. Azala toujours na somo. Tobo. Biso ba diaspora. Toboyi. Toboyi pardon ya Paul Kagame. Tobo. Nzamba zana bomo ye boya amukama te Paul Kagame sengi pardon. Oui. Parce que makila ya ba Congolais o ezo continue kokule. Ezalata bango moko ba Rwandais batu bazo boma ba Congolais mais yo Congolais bamdeko na yo o se senti culpabilité yango na yoki na ville moko boye na village moko boye ka Kongo na bisongo peza munene komo longo soki nini yango wana ba Rwandais ba kendaki na village ba kotela par village wana parce que za pembeni pe ya village na bango po ba memela bandeko na bango ba Rwandais ba biloko kolia ba memela bango ba kisi etc. ba chef coutumier ya mboka wana bandeko mes chers compatriotes batindeli bango banioka oui batindeli bango banioka et suivi bango na bien pas chef coutumier orotindela nanga nioka te place azali oui chef coutumier ya village wana okotindela nanga pena nioka place azate et soye kamba mo po pardon na ye et pesete nanga yo nanga oza mungala moi Corneille nanga soki buchuchuchu oza mongo ngamo papa Corneille nanga pardon na yo ezo pesete aussi longtemps obomi babomaka na bango ba Congolais yo isunde kona biso Congolais oyeko bakse suko boma en tout cas pardon na yo ezo pesete et puis liko nango ozo senga grâce présidentielle en tout cas bino bo sakana bato
Nye? Mobile ma Denise. Batongo ya bino ya politique yango bozo saka na bato après avoir ko boma, ko violer, ko massacrer, ko piller. Alors ozoya ko senga grâce présidentielle afin de travailler aux côtés du président de la République pour le bon fonctionnement d'ingwaku de la RDC. Bino bakone nanga bozo batumo omoni Israël papa sango nde akende kota tata bino faki bakata talisapia suka. Oui. Na konche mamakila ya batu ndenge otangisi na boma na Bukavu bakati tata bino musapia suka. Oui bakati yango penja po place ozaku na zamba e oyo kapasi wana oyo yo ke ko soutenir ba sase et puis ya Paul Kagame oki ndenge kone nanga finyo criminel toka son ya Polo to yo kason po kone nanga afingi yo soutenir Paul Kagame criminel assassin. Oh ya Polo fingami to yo kason ya Polo na limbolela yo na kinya Rwanda ton collaborateur Paul Kagame Paul Kagame ton collaborateur kone nanga alobi oza assassin. Il regrette de venir te soutenir, toi assassin. Alors, yo lokolo za assassin. Mutu azalaki groupe moko na yo, ne kiri na yo, aye ko trahir yo. To mona ngata na ba filme, non? Oui. To mona ngona ba filme, soko trahir likita na bino basakani. Babomaka mutu ana oya azo trahir po ba secret bimate. Oui. Po ndenge na kone na obimisa ba secret. Siko Paul Kagame yo wanga na sous place ni. Wane siko wanga na te, oh, ce sont les problèmes de Congozando. Comment on dit nango bobenga? Congomani, Congolia, ce sont les problèmes entre eux les Waza Congo. Bon, yo Kagame, obenga ngo bongo, c'est les Tuchi Congo et les Congomani, ceux qui Congo ni nyangwana, c'est entre eux. Kagame, pour nanga ndenga zana aobimisa ba secret na yo. Alors nanga po bimisa ba secret po biso ba luba ujimutengela to boy na biso pouvoir ya fachi ezala na makila na maboko. Non. To bo na biso mobala ma Denise manda na esila maboko na ezala na makila batu. To bo na biso siko soki Paul Kagame na kufi e koma o gouvernement ya fachi muto ebomisi nanyo pardon nanga soka kufi e ya koma o gouvernement ya fachi muto ebomisi si nanga biso to bona biso maboko ya pasteur Fachi Beton eza na makila na maboko yango biso diaspora to sengi na Paul Kagame yo moko sa charger na mosali na yo. Ah oui Paul Kagame s'en charger na Corneille nanga po a dévoiler secret a bengi yo assassin criminel. Oui. Sa charger na ye avant bimisila biso ba secret po yo devant mindele na ba interview na yo o wanga na kake yo oza innocent. Paul Kagame Rwanda eza innocent na makambu ya guerre o ezoleka na est ya Congo. Ce sont les choses entre et les Congolais Hutu et les Congolais Tutsi qui sont de se battre. Paul Kagame yo lo barabongo awa sikoyo collaborateur na yo nanga Corneille nanga abimisi vérité à lobby que j'ai été ce qui croit ba français, j'ai été envoûté qui est voilà Corneille nanga lobby j'ai été envoûté par l'assassin le criminel nanyo yo Paul Kagame. Suko yo Paul Kagame un Corneille nanga, il peut pas te citer comme ça, tu es criminel. Alors biso to kasango, poto bona biso makila ya nanga ezana maboko a fachi. Yo moko sila na collaborateur na yo. Oui, Kagame. Sila nanga na malembe so poko tinde la ye Rwanda anika ye dipironi ya vaccin na libandi. Yo kaka. Po modeli Corneille nanga trahi mboka, to boyi na biso to boyi Corneille nanga. Un homme intellectuel lokola yo mikomisi kulu na kaka boye lokola zoba to boy na biso Corneille nanga to boyi grâce présidentielle ezate
Corneille Nanga pardon na yo epezete solo. Grâce présidentielle ezate tobo na biso. Alors, yango to sengi na président ya Rwanda Paul Kagame nikela biso Corneille Nanga moi vaccin moko ya poison ata na libandi po motema wa biso ba Congolais ekita na kimia. Merci, bisous, bye.